balinga ko dramatiser te liwa eza pona mutu nyonso tu e mutu na mutu aza na circonstance na ye. Même pas. Bangona baba comédien oyo azobima na mwasi oyo azobima na mwasi oyo basala siko hypocrisie bafani neti bato malamu bayokanaka ba vérité naoluka nde namona bango nde na bando explike ke yo zawa mundi tozelaka te liwa eyaka po to comprendre ke tolingai ndeko bolingo na biso fo ezala en amont ezalaka avant déjà voilà to finganaka te to tekanaka te. On ne peut ne pas être des amis, mais to garder ne fils qu'à ta familiarité. Eleza mukola suko tozo kabwana naye. Tozo kele kotika ye na ndako na ye to pe na adresse na ye asuka. Toi n'a pas si notre petite sœur Diana Makila. Qui bien dans le monde artistique, monde théâtral, à Tikibiso. Et où met la télé l'auto au Kunda. Et puis les aïeux n'ont pas qu'à mort ils ont gangati. Ils ont retiré ma kélé les teke. Faut qu'à bolongolanga. Il y a ça koufa qui est quand même ramena biso. Faut organisation salama. Azamuta mukiete. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata. Alors, de la presse à la présentation des radios Sarabino na Clébois.com ici actualité oblige donc comme vous le constatez tout ça déjà na matang à peine donc ça ni va exposer quand il y a des relations Diana Makila au Kotika Biso donc je pense que Borolanda vraiment avant encore il m'a Borolanda vraiment interview il y a Makambo et qui à l'hôpital du cinquantenaire na EBCO c'est le scram na Ken puis na Simbatika na Clébois ande bomona maboy grâce aujourd'hui le futur derrière la caméra pourquoi pas un grand merci à Pichu Mangaya boss lady attentat de la nation là je vois aussi à Franklin Martial les cordons na tout ba notre ami Kilio Bolanda Biso na Clébois.com te s'abonner massivement ba commentaire na bino ba j'aime na bino et ça énormément plaisir donc Bolanda vraiment ba interview et puis surtout Bolanda pe Ken puis ndeni après c'est que ba bengane na matanga toté Bolanda toujours na Clébois donc est-ce que y a celle ba bebani toté donc Bolanda na Clébois awa mambozo les gars parce que ba image on les a déjà au four et moulin grâce à Jordi le futur donc tout le monde selon Denis s'est déroulé puis nous allons nous retrouver tout juste après pour la clôture quoi. Comme ça, les gens qui ont encore des gerbes de fleurs peuvent venir s'enregistrer. Merci. En fait, dans l'Iwa, on n'oblige personne à assister. Et dépendant de la moutier, il faut comprendre que non, nous sommes tous de culture. Musiciens, architectes, on est peintres, on a nous sommes artistes. On va comprendre que on ne force personne. Les musiciens peuvent être artistes, comédiens à KPT. Donc, c'est normal. Tu condamnes les gens qui ont été royauté.
Donc c'est un peu ça. Juste moi, question est-ce que vous avez vraiment un souvenir Oyo, il y a Diana parce que Yosa parmi Batu Oyo, Babana Nzonzing na cassette. Là, Diana Makila. Ma souvenir nini ya makasi Oyo, Oanango, ou il marque et pas Diana Makila. Bon, ma souvenir est ça, moi, belé, mais souvenir ya makasi, et ça ya histoire où on a joué na titre ya Bilelo na Bilelo. A jouer à moi na maman Linga, ba Outara village, ba yé na kin, biso zara ba yankia quartier. Donc les vagues, les violats, tout ça. Donc, tant on a réussi à la première chose on a connu ça qui est Zagi pièce. Donc c'est le plus grand souvenir pour moi. Il y a né toujours à Naïe. Question monsieur Ezali, message ni nous pouvons lancer la famille pour perdre icône la famille na bino ya artiste. Bon, en tant qu'artiste, je veux plus m'adresser à la famille Naïe. Parce que biso artiste batum sunde. Bako baraoza na basuwe opesa biso biso sikonde to opesa na famille et là on a la famille ezaki ba mitungisa mingite na koluka koyeba nani asali diani boye donc ce qui nzambe à permettre que Diana kene a okende donc a présenté bango ba condoléances na sengi bango bazara fort baza courage donc liwa nzambe mutasala bino bato bazokufa mingi za ba artiste kene na onatra lelo yo kuta parfois 20 personnes bakufi kuna mais kola ba yebani na bango te bon eleki nango kaka ndengwana mais biso lokola to yebani soki moko to mibale balandani et ça là toujours ba fait na public. Mais on ne dit pas que Kokufa tout se pelanango ils ont mawamingi mais que les gens balinga ko dramatiser te liwa isa pour na mutunyo surtout et mutuna mutazana circonstance na ye voilà et tambo les ba comédien wapi bongo et tambo les ba maçon ya ba mécanicien et tambo les ba receveur et ba chauffeur bomona ngote kaka bino bozomona ba comédien et tambo les ba pasteur bozomona te de façon génération yo sezana makamunango. Et c'est vrai que ceux qui lobby, qui sont un peu plus disciplinés, ils sont en mais devoir na biso pe ezali yako teya. Comme tout sako bunga. Comme ça azonga na ndenge normal et je crois que beaucoup qui ko dramatiser en côté, c'est vrai que ba kamoko ya pesi le kumute na musala ezalaki mais on ne peut pas, c'est pas la fin du monde, nous sommes là pour na ko pesa conseil yango même na cadre association na biso NTPC tozali wana pona ko redresser ba makamunyo sona petit à petit mutu akozala parfait azate mais tozala na aspiration d'aller vers le bien, le vrai, le beau petit à petit akambo ko changer ba jeune bazaka na chaleur un peu ya ki jeunesse il faut biso batu akala tozala pembeni pona ko loba non ozo sala ozo kansa yo mutaliboso mais avant tozaki na ba andele maboke ba star ba et ba le mondial ba nini il faut ko yebango et puis ko yeba histoire ya théâtre oyo cinéma ozo appliquer pour que ozala poser et d'ailleurs na cadre wana ndinga na lobby ba dramatiser te pour na artiste comédien c'est vrai que ndinga na lobby ba fausse note moko zalaki mais ba maçon ba receveur ba mécanicien ba nandi so ko tala ils sont pas mieux enfin, ils se comportent pas mieux que nous. C'est vrai que Bissot a un miroir, il faut toper cet exemple. C'est pourquoi tous Bunda. Et d'ailleurs, Kalaté, dans 2 semaines, tous ça, le séminaire, il y a augmentation de capacité. Il y a des artistes comédiens. Et pour que tout y en abisso, et Bogoyeba, Ndenge, et Gozala, Bogoyeba, et Sige Gozala, Ndenge, tout ça, toujours, pour nous faire Anatolie. C'est pas du tout à dramatiser. Et là, on a encore le baleloka, c'est que son âme repose un peu. Ma belle a beaucoup qu'on a vu sur Yambaye na Kimia. Et les amis, on a souko tozo kabwananaye. Tozo qui est rotika et nanda qu'on a été adresse na asuka. Vraiment, ça fait mal. Diana, Azaki non moins est trop jeune. John déjà Diana, elle était encore trop jeune. Azaki on a vu les bosso et belé. Mais Tokolobaka, Nzambe merci pour yem taper sac. Donc là c'est pelé que zoyer, tous en est l'ora au lobaté. Décision Nzambe babongo la angoté. Voilà, so tolobi
pour na mbongo Diana linga kufate pour na ba artiste à Poto na ba artiste ya Kinshasa to se mobiliser qui vraiment to allez motiver et puis to allez déterminer pour notre sœur notre collègue Abika allons abisika pasi na koma bisika azalaki notre maman d'amour mama waro maman de cœur elle est aussi derrière nous atika kité atindi ba médecins spéciaux ba ye uniquement pour le traitement de Diana yango na lobi so pour na mbongo so pour na prière Diana linga kufate pour tout le monde était motivé mobilisé pour na ko soutenir Diana Bika mais l'homme propose Dieu dispose tolobika nzambe merci tozana eloko mso baksa Mais à ce que je sache, ce qui organisation est l'équipe, c'est parce qu'il y a le père d'abord, ça a eu confiance, il y a papa Massoumou, le président Elombe, et puis Dédé, dans la commission, tous les presque les artistes. Je crois raison il y a que comité organisation, ils allaient chapeauter car un artiste, il n'y a pas eu de parvenus. Donc, les artistes, c'était pas l'objectif, ce qui a fait que l'organisation et les cas, les alades. Nzamba Sungabango, Azanabango, Pesaban toujours Makasi, Yendi a Pesaki, Azui. On n'a pas le choix, c'était pas encore le moment pour la biso sur ya Kozanga Diana, mais Dieu a décidé autrement et puis on peut dire que gloire à Dieu. Toi, on a passé notre petite sœur Diana Makila, qui bien dans le monde artistique, monde théâtral, à Tikibiso. Donc, yango wano moni to rendre ba dernier hommage. Donc, c'est ça au moni biso boy. To on a passé. Président relation ni bozala yona Diane Makila. Donc, ba Diane Makila bazala ki pena ba petite sœur ya biso. La petite sœur ya biso pena o penda biso to yami pena na mondo. To ba leki penza biso ba de Londres ba do ba petite sœur na biso. Bah pendant hier azosa na nzonzi mais alors ko la mona liste boy fondation parce que nazo ba que petite sœur moko boy nana pita za na Belgique donc ça dit azaki vraiment meilleure amie na ye donc ça dit le quoi mona na ki na liste boy do ba on za na tout le temps donc ça pendant moi na pendant donc ou pendant to ba na ozala na kati na biso donc ça dit ayebi penza
Lisboy Mobimba. Donc bana nyonso tout pe ya Lisboy ba yebaki. Donc aza pena mwana ya biso ya pale. Pa neti Diana lelo atiki biso omona mokili bimi boye. Ezo laksa pena ke posaki moi Pierre na musalo biso zo sala ya théâtre. Donc c'est-à-dire Moutako sous-estimé que Moussala au Diamna sala qui vraiment dans monde théâtral bien qu'azaki plus dans Zonzing mais ils ont l'accepté que à côté qui na mitou abatu. Donc c'est ça et puis voilà Nabiso azaki pena donc petit Nabiso petite sœur pendra parler. Donc quand on va petite sœur à parler donc ça dit il y a banozo cours même par correspondance. Donc ça dit azo mananzonzing mais Lisboa ezali pena donc le quoi siège na parce que master na yi nana pita nano azana Belgique le baki na air nyo soki. Donc moi on a donc ngana muna ga ikuta zaika actrice ya Lisboa Foundation. Vraiment na kanisa na wana ozala vraiment informé na tout. C'est pour cela mon nga appelé lelo na zaboye. Donc Lisboa Foundation peut to utaki ozala tozaki pe na dei tozaki na dei to utako ko bungisa mama moko azaki pe actrice vraiment effectif et puis à salle théâtre to umena na musalo ya théâtre banda na ba groupe biso to utana to bimite déjà maman na to yambaka na monde théâtre mama Sukali aki ko évoluer pananga quand bien maman Sekele bato belé pe ba yebie aki ko évoluer na Lisboa Foundation nde ayaki kufa tozali na matanga na ye en plus na biso pe ndengo moni tozaki na ba préparatifs ya ba mambazeni avec les rois de la forêt donc tozali vraiment au four et au moulin donc mambazaki Bandana you. Oui, tous les cas. C'est là. C'est bon, c'est la chaîne MPC. J'ai déjà là. Papa, vous allez faire des places, c'est chaud. Papa, s'il vous plaît, pas d'accolade. Pas d'accolade. Mais c'est un excuse. C'est la question à Bandi.
ba caméraman to respecter programme ndenge to sololaki. Ba caméraman surtout le temps que les akokota bo respecter ndenge to sololaki na bino. Na yebi bozela. Quelqu'un que l'invite dans le programme Nabiso. Témoignage de Zach et Diana, c'est une grande actrice. À l'époque, et je la voyais souvent na Duchesse na Ans. Je pense qu'à Outarapé à l'écart vers Badalarape ma groupe mon na Duchesse à l'époque elle a les érudits je pense. Et puis Aza parmi bateau et Tosali Bansonzing et ma cassette. Voilà. C'est une bonne fille. On a eu Bagakala déjà. Nazo regretté que Koukou Fanaye, ça me fait très mal. Mais Dieu qui donne, Dieu a repris, c'est la vie. La vie doit continuer. Tout c'est la raté liwa et ya kapoto comprendre que tout l'inga indeko. Bolingo na biso fou ezala en amont, ezala avant déjà. Voilà. Tout finga nagate, tout teka nagate. On ne peut ou ne pas être des amis. Mais tout garder ne fils qu'à ta familiarité. On peut ou ne pas être des amis, des proches, mais la familiarité doit demeurer parce que nous devons être humains. Alors voilà, parce que comme on a tout ce qui se passe dans notre monde, ça laisse à désirer quoi, ça laisse à désirer. Mais le respect, on a le respect par rapport à... Bon, Tokomi quand même, Tokomi Belé. Tokomi Belé, quand nous avons commencé, Bamisalo Tozalaina nous Belé Mingité, mais les lots Tokomi quand même est Belé. Alors tout le monde est venu dans ce monde, Tozo ya na ba éducation, ce qui fait que Moussala ya comédie et embrasser tout le monde. Naba oyo déjà zalaki na éducation bien té na environnement na ye aye na yango aye ko développement sous makasi. Ce qui fait qu'il y a une confusion, on ne sait plus reconnaître par exemple les adultes, on ne sait plus reconnaître les aînés. Et tout le monde est artiste, surtout que YouTube est qui permet à tout le monde, il y a moins de visibilité. Alors voilà, mais de toutes les façons, on doit continuer, nous qui sommes quand même assez grands, on doit continuer, il y a qu'à évoluer, pour qu'on ait une bonne éducation. Merci. Bon, bandeko bosunga biso sans presse, biso tozeli lote. Donc to et dans rato sunga na ole to sala bilo to sala ona. C'est pas bien. Ma wala Congo zo za soute. To et ba repartager passi na bangonga bo. C'est important. Donc voilà. Et conseil alors pour la famille bandeko batikali. Conseil ba kangama na Nzambe. Nzamba yebi ko consoler. Place au mutamoki la ko consoler. OK. Donc et puis conseil na biso ba comédien to lingana, to za bomoko. Tout ce qui est polémique, ils ont tout dans ma cour. Eraliwa, ils ont héros, il faut tout vendre, réfléchir, pour ils ont zéla tout. Donc on est tous dans la distraction, dans la distraction. Même pas. Il est qui d'abord dans ce pays? Comment on a trop. La manière où tout le monde est vraiment trop donc. On a des blagues. Donc malalement on a tiré le manquer de respect, malalement on a tiré la robe sans me passe. Chaque rencontre ton doit coûter Diana et Zaira Koseka, tu as quoi blaguer na biso. Donc il y a un moment de disparition na bien sali pas trop. Namo kiltoya ki toza ba paya. Au moment. Donc to bota maka, to vivaka, pe to kufaka. Donc ndemo pe Diana abota maki, a vivaki, a salaki vi et lelo pe nzamba bengié.
donc l'autre koyika ko sala ke koyebsa kaka que son homme repose en paix na esika to benda na kabiso atotika na bomo c'est pas ça vraiment donc na scouti organisation mo kitoko et là tu na remerciera bino surtout presse en ligne vraiment bino botika batute pe bino comme ça maram na valeur bino ça bo koti likambu ne zo remplir yango lo na linga presse en ligne boleki ba presse nyonso tout le capo bino bo mi kota na likambango atako bamsu ba finga bino bamsu ba dénigrer bino mais nga au moins na bi valeur na bino bino ça bo koti likambu en tout cas et attirer attention ya batu nyonso tout to remercier bato nyonso tout batie maboko na ba na kati organisation oyo. En tout cas, tu as reconnaissant la bango mutu tout. Wa tchaki le boko na na kati organisation pour na olela Diana, ti nzambe ya likolo apambola yi. Voilà lo na rolo ba. Bango na ba comédien. Oyo azobi mana mwasi oyo azobi mana mwasi oyo. Ba sala siko hypocrisie, ba fani neti batu malamu ba yokanaka. Yo ba vérité. Oh, na lo kande na mona bango nde na ba expliquer que yoza wa mundi. Ah. Oui, parce que na comprendre te Makalunga yawa, makalunga uchotonga école. Bango nyonso baza mbongo na bango place o bazwaka ekendaka wapi. Pour makalunga corriger tout le monde. Même sous bazana ngopete. Papa, so na bando expliquer yo ba comédien oyo ba botisa bandeko na so ba comédien na basi ba wanga na bana. Ko so na bolingi na créer des ordres. Na créer des ordres. OK, na bando mona bilongi na bango nanu baza lelo. E umeto e umela te lelo to okunda. Et puis les aïeux na on a kata morgue za ogangati. Zaro chama kelele teke foka bolongolanga. Ya sa kufa ke comme ramna biso fo organisation salama. Aza muta mukiete. Ha muta mukiete bozuka boke obwaka ele kwa soso te. Il faut organisation batnyo so bazala au courant ya makambo matanga na ye. Ezate kama la moko bozu bolongoli mutu lokwa mona moko muke ya machombe bolongoli mutu mba moko bo Bokyo Kundae, bon hôtel. Oui, mais ça question attend pour Toyogi que nous ezalaki entre famille biologique naie na famille artistique naie. Famille na ba malamu tellement que baba ta ba problème te. Baza ba ta ba problème ata mukiete. Do batikele bongo sala nungu te, ba on batikele ba artiste bo sala o nyonso bolingi po aza mutu na bino. OK, donc to on est à fact news ba o nyonso ndo bima wana. Ezana nka batu ba lobaka neti yo bo lobit. Oyoka ki olobi et panzana apeka bongo donc mama nyonso ba loba wana eza bongo te so ezaki bongo mbeto monani te so ezaki bongo mbe ya kundami te siko tala tous les deux familles bazali famille biologique famille artistique biso stozali par rapport à la prophétie ezolanda na mikolo ba artiste et comédien. Vraie prophétie c'est dans la Bible. Prophétie ya malamu ya makasi. Eza problème te na muto azopesa prophétie pas okende. Hein? Prophétie ya solo eza na Bible. Muto ya kolobaka na oteke oza na problème ya libumu. Yo mo yebi ke na liaki biloko mabe. Yo mo yebi ke madesu na liaki linga ngate salinga problème ya libumu ba yeko pesa elwa prophétie. Prophétie non première prophétie eza na nous parole de Dieu. Est-ce que yo ka parole de Dieu? Il faut pas qu'on croire na ba makambo mususu parce que piton pa lobaka na kati ya batuti. Moli mo mabe pa lobaka na kati ya moto. To bano zoka ba prophétie te prophétie balobaki. Est-ce que biso to Hollanda prophétie to Hollanda ndeni ngamona otambo. Ata so na kufi lelo na kufi na Yesu. Esali mabete parce que na otika la pena mokili libela te po nzoto ko lemba nzoto ko beba. Ok, que tu fais droite. On s'en clip, Tony. Chers amis de la presse, nous avons un retard à Makassi. Ekozala, les a déjà.